Bonjour, vous êtes Stéphane Larose, na la Rose Show. Bienvenue encore dans la Rose Show. Lelo na e awa kolek sabino ndengeli na sali suki na nga bozomo na ngo boye. Na wi ke bien ko sepela na suki na ngai. Ce que ngai bande na sali suki na ngai est vraiment facile, pour na biso soko salango. Ezali crochet. Déjà la sabino ndengeli na ko sala crochet, mais crochet on a la kisi o is invisible line ke bokomona ba bokomona ba mazita sukate so bomoni ke bozotala awa ozomona mazita ya sukate ke soko tali na ona na kisa kibino na video ona na sala kindenge ya kosala crochet ezalaki na ba mazita na suka mais oyo eza invisible parce que mazita ezomona na tempo ta kasala kwa ke eza plante mais eza plante te eza crochet pona kosala crochet na yo comme na baka toujours ozana posa kozala na nido na yo oya boye crochet na yo on a pour ça nango bateka kango na eBay eza nango ba 3 livres eza cher te on a pour ça crochet na yo oyo pona suki na yo ekoma kiarlinde na sali yango boye na saleli ba bilis na ngai o bozomona na saleli yango na cheke na maya moto olingi yango bomo ndi na sali on a pour ça na bilis na yo oyo Apozo pe na posa kozala pe na ciseau pona kokata parce que suki ezalaki mulai na kati yango en deux parties na kati yango na katikati na sima na tie couleur numéro 4 liboso na tie couleur numéro 4 pe na tie na 30 pour esala moi ba highlighting ça na moi ba gold ou esala moi bien yango moni ka tie numéro 30 na numéro 4 eso sipe na couleur o ndenge bimi on a posa na ciseau na yo soko ngeza la mikuse le quoi ndenga na kati ya ngeza mikuse boye ozana posa kozala pardon ozana posa kokata ngo en deux parties so ozana posa ke ezala mikuse lokola ya ngai suki on a saleli ezali suki oyo kozwango partout eza noir marlin bread donc c'est ça comme on tient on peut mettre au mona comme on a yango yo marlin hair eza bien suki oyo eza bien bon te kango 3 livres na 9 la 4 livres a na UK soko kei na ba shop nyonso bateka ka basuki o mona ngotu na bango suki oyo yango nde soko saleli ndoko tshana maya moto po basuki nyonso teke ezo tshana maya moto po koma boye soko za na posa ke suki na eza lokola ndenge yangeza kitoko boye bozo mona pandeza kitoko na sepeli na makasi mbali boso pe na salango mais na sepeli na vraiment makasi ce que lingi yo peza mbali boso na o salango somba suki on a la kisio ok ça m'a vraiment que oui la rose on a raison ceux qui ont mis kitoko merci belé na ba soutien na bino merci belé na ba support na bino nzambe apambola bino ko bosala te ce comme une vidéo o e ba ki implice na mutu na yo aimer yango et que ça na ngai bien pe ko bosala te ko zala abonner na chaîne na ngai o ezali ya YouTube ya la Rose Show pe ko bosala nécessité que na Facebook o ezali Stéphanie la Rose ko aimer page na ngai et que ça na ngai bien mingi wana tolanda merci nazola kisabino ndenge na sali suki na ngai bozomona bien que suki na ngai liboso eza mikie mais na simiza ki minene liboso na lukina kangango mikie awa nazola kisabino ndenge nini ya kosala crochet o ezali ya normal okomona ngo na mazita na se déjà na sala video ndenge ya kosala crochet ya normal awa nazosala ngo mwambangu po ezala mulai makasi te na kotika bino bolanda ngo nde nazosala ngo tant bozomona nde nazosala ngo nazosala mazita na suka nango zolakisa mazita nde yango wana nazosala na katikati to na kokoma na suki nanga oyo ya liboso nde nakosala ngo ke ba mazita emonana te awa to na komi liboso bozomona bien ki mazita ezomona na lisusu te nazolakisa bino ndenge nini ya kosala ngo mpona mazita emonana te ezali vraiment simple kosala ngo eza vraiment facile pour la mutu so kosala ngo na ndako bozomona nde nazosala ngo ezosala ke mazita ezomonana te na se nango ke ona lakisa ke liboso mazita bandai komonana o tozobenga ngo invisible parts that's what tozobenga ngo bon parce que ba mazita na se nango ezomonana te na kotika bino bolanda ngo bomona nde nazosala ngo nazongeli lisusu suki na ngai bozomona nazolakisa bino oyo ezali ya suka na kotisi crochet na ngai na tie suki na ngai na kangi crochet na ngai na bendi
suki na ngai ezala sûr que suki na yo ebendami nyonso na bendi yango pe na fongoli crochet elle na kotisi yango na katikati ya suki na kaboli suki na ngai na katikati na tiki moko na zui moko na sali mazita na ngai mibale mazita liboso na lizita mibale et puis na tire suki na ngai na tiki yango bomoni nde komi yango wana ezobomba mazita eza mpona bongo awa nakomi kotia bilis na ngai ya suki bomoni kina bandi kosala yango curly likolo liboso ntango ozobanda kolinga suki na yo linga yango a partir ya likolo apres okiti nango na se apres nakotia yango na mai na ngai ya moto ntango ozotia mai na moto zala vraiment sala attention ntango ozosala mai na moto oke ozika te tia yango mpona 10 au 15 secondes apres olongoli yango ntango kolongola yango na mai ya moto kofungola yango mbala moko te na bilis tika yango mwa moke ata mpona 5 minutes apres nde oyo kofungola yango eza bongo suki oyo eza kitoko mingi ngai nalinga kolata yango mingi na katikati te nalinga kolata yango mingi na side oyo ezali na mopanzi nde ngai nalinga kolata yango awa bomoniki nazofungola bilis na ngai sikoyo soki suki na yo elingami bien te na une semaine suki na yo efongwami koki toujours kosala lisusu nde nalakisi bino bona mai ya moto obongisi encore suki na yo ekobima lisusu sika merci. Merci na bino nde bobandi na nga na ebandela vidéo pour comme na nga na suka nzambe pambola bino ebele comme dans lobby que si vous avez des questions na union so moni kelo comment ko comprendre vraiment tungo za la sûr tika commentaire na cette vidéo na ngai oyo suki oyo za nango facile mutinyo so ko sala ngo na psate ko kende salon po ba salon ngo oyo ko sala ngo na ndako ndenga Stéphane sala ka ba suki na nga na ndako yo pour ko sala ngo ndenga pe na sali merci ebele na seni ba merci na nga na ba boss brothers merci na nga na bino so botala kanga poli corona yo nenga Stéphanie nazo continuer kosala ba vidéo na ngai nzambe apambola bino ebele wana tokutani à la prochaine tinate et comme na tina bye.